Bazan les gens qui pensent qu'il y a démocratie au bon non. Vous comprenez? Bavana n'y sika basali. Batale sika tokomema mboka. Ce sont des gens ba gérant mboka oyo, ce sont des gens ba boma batu na mboka oyo. Na landaka nani policier moko na video na Katanga. Hein? C'est ba faulu akita na Katanga oyo mwando azoya pour que kote pa kiungo ba opekisa ye. Policier alobaka nini? Alobaka ke bino bozaka na pouvoir. Bon ça makambo siko lelo tant que comme ko zongelo zoloba. Vous comprenez? Progressivement, on a la secrétaire nationale. Vous comprenez? Un azam moi na connait UDPS. Est-ce que vous avez la matière? Bino, Bayo ya Félix Tshisekedi, bozui penza, boza penza makasité parce que ba poste plus et keika ka côté ya Bayo bazalaka na majorité présidentielle to peto loba nangambo Joseph Kabila po baiki ba komi tout na pe ba question ebele. Mais bato bazali wana pona ko critiquer, ngai vraiment dans la démocratie hein. Vraiment, on a félicité bango pour le courage de bango la critique. Les hommes à l'amour. Mais bango met ça dans la biso. À Congo Millennium, Mbote, bonjour. Nabino nyonso ba bozali penza baike ya kolanda émission ya biso l'invité à mokolo ya lelo o tozali na esengo ya koyamba po Nabino National Dixon to solola par rapport ya maematali serment ya président Félix Tshisekedi na mai oyo bino botindi ya kitindi ya biso comme ba question bokozwa biyano na yango na émission na biso ya mokolo mwalelo National Dixon bote na yo ebonana. Ah mbote ndeko bonana ndeko Tatiana. Moi si atalo ya katia presse. Oyo koboya akela moka. Merci. National au bandit déjà moto national est-ce que awa penzo ko eba ke siko nde bozabwe bokomi na majorité boza sous ba opposante toza au pouvoir hein toza au pouvoir nde loko to bundelaki pour toza au pouvoir je comprends bien ça. National Dixon toyambi yo tant que moto oyo penza o ya kati ya masolo ide peso to ebite to kozwa penza ba confirmation et puis to kozwa ba information sûre. National Toko Kate président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi apesi mwana mboka Vital Kamerhe yende moto penza azui moto topeto lobate yende moto akomi lokola neti mwana mboka moko akomela kinga ya lobi nanga lobi Tatiana bo comprendre za en téléphone te balobi apesi administration et pas ya mwana mboka Vital Kamerhe kasito ko ebate baike basusu balobite bino bayo ya Félix Tshisekedi bozui penza boza penza makasité parce que ba poste plus et keika ka côté ya bayo bazalaka na majorité présidentielle to peto loba nangambo Joseph Kabila po baike ba komi tout na pe ba question ebele. Mais bato bazali wana pona ko critiquer ngai vraiment dans la démocratie hein. Vraiment on a félicité bango pona courage de bango ya critique. Les hommes à l'amour. Mais bako mesana na biso, hein, bako mesana biso pour bako mona ça les mosusu. Vous comprendre hein? C'est-à-dire toza sur la tawana te ya kolando balobi basa to kolanda to koyoka. Pour critique moto ko sur pe biso to bande ko relever défi to nango. Vous comprendre? Les hommes abete pour to bo dictature. To tiki batonyo so pas s'exprimer, hein, ba pesa point de vue na bango, pour ya onde ko pesa biso pe mayele. C'est-à-dire bazana raison na bango. Ah, le col la présent tient moi dans Mboka Vital Kamerhe, oui que tu as une carte à cash. Ah, cash mon même bichon à pouvoir. C'est-à-dire côté UNC na UDPS. Si quoi bah comment on a bien donné le col la présent PC Kamerhe à comme directeur de cabinet. Vous comprenez? Et ça m'a bête. Ah donc ezaki nda PC comme directeur à cabinet zaki donc ba diaspora bozo kanisa so pene ezande que yende muto akomi directeur à cabinet kasi ba yike penza ba baleli pour la place yango bako elande nini ah pour les lots tozana posa résultat mais nangonga au président sepeli a pese nanu vous comprendre ba pese nanu total ndenge to kotambola ah tozana coalition cash c'est-à-dire mabe zate Kamerhe aza moto yo asala musala mingi na kati ya mboko oyo azana expérience
président péché confiance. Total parce que les lots UDPS on a autant que azan a pour ça qu'on relever des filles, c'est-à-dire Makamboise Belé, Congo est un chantier. Il faut un technicien, il faut moto en expérience et Belé moto ça là musa na kati mboka yango je place on apprécié. Comme directeur de cabinet pour tout qui est Makambo pour tout on a à perdre té. Ah ya bandu kolokana ko sala wana no moto azana no wana azana no wana. National Dixon, likambo moko pe ezali tozonga sika na likambo ya mokolo oyo chef de l'État apretaki sermon na ye baike bakoloba te chef de l'État omeka nonu ko expliquer biso parce que comme le quoi neti moi polémique moko surtout biso bayo balandara biso plus na diaspora que chef de l'État akweyaki au chef de l'État est-ce que Félix Tshisekedi eza poison est-ce que Félix Tshisekedi eza nini te expliquer biso na eloko nini esalaki te. Président Félix Tshisekedi a mis la paix pour que à se reposer un peu. Moi, je habité ce que je la salle jusqu'à Koyaki. Jusqu'à Koyaki, c'est-à-dire les blancs inutiles, les hommes Makambo, comme Maka, au monde qui est tout fait avec Makashi. Vous comprenez? C'est la première fois au Congo. Peine d'Afrique, prestation de SMS à Mabongo. C'est-à-dire population à s'approprier à faire en haut. C'est-à-dire Moulungue, Mogona Mouezaki, non, c'est pas possible. Et tout wana talakaka, il fallait makamone comme bongo, obi pe que non, gelé par balle, na Moulungue, biloko bongo, c'est-à-dire explication c'est pesami na wana eloko ngo, moi attention la ngo ezate. Il faut pas comprendre quoi ya kité étouffement ya population, ezalaki wana ya ko sa Moulungue moi gelé talaka il fallait que ba desserrer yango pour avoir moyen de respirer. C'est-à-dire que ça la polémique. National baike bakolela balobi te bayo penza babunda komba ya kondo papa Tshisekedi baza penza pour l'instant ko se retrouver te parce que awa bayo bazaki ko buna diaspora bayi UDPS bakitaki na Kinshasa bazali awa bao bazala awa babunda sur terrain bakomona te penza komba na bango dirait bafuti bango ango na monnaie de change parce que bao bakomi lokwa neti na monopole na bayo bazo bakomi penza likambo kolobeza plus bao bauti mikili ya poto pona nini bongo. Mais la jeune bataille, est-ce que va engager combien de personnes? Va embaucher combien de personnes? Par exemple, il y a de cela 2 jours. Il y a de cela 2 jours. Alors, c'est lamenté pour l'année. Mais ça ne peut pas s'amiter. Il faut créer un emploi. Il faut cabinet na adjoint na ye. Il faut baser la passion. Il faut baser la passion. Baser pression pour nani. Yango makambwana tunanga après 100 jours. Donc on répondre. Pour Anika faut après 100 jours National Dixon. Il faut tout l'acceptation fort non. Il faut tout l'accepter que tu as ko saranaté. Il faut tout l'accepter que tu as ko saranaté ko sala mosala. Peut-être ba to sala mantel les lots dans quand si lo ko sala mantel. On ne doit pas être pressé, donc il malin malin. Et donc on va que le président prêtait seulement les lots 2 jours après, on va réclamer mais ça non. Il faut que progressivement, vous comprenez? Progressivement, on a la secrétaire nationale. Vous comprenez? Un agent moi on connaît l'UDPS. Est-ce que vous avez la mentée? Pour yo ebi ki ayo za sûr. Et là question à citer combattant le combattant nyoso. Les gens ko zo ngo toté, na ko pas chanter République des Amunene. Misale oye belé. Toko salat. To bange loko mokote zamboka na biso to mesana na nzala. Kana mito ya suku makambo komi ko toko pona toko pas chanter le sauter. National Dixon alors tozela nini na ndenge chef de l'État azui sika bokonzi Félix Tshisekedi oyo bobundaki pendant mikolo bambula basanza lelo ekomi sika siko population o bazali kolanda biso tozela nini. La population base la baluka te, base la makambo bien peuple la mokana ekala, tout le développement du Congo, bamona Congo et la référence à pays sud d'Afrique. Vous comprendre, ça dit la sociale, peuple a se retrouver. Comment la sociale a s'améliorer, panier ménagère et cotonda. Pour te resarater, on prend UDPS et Bundi pendant plus de 30 ans. Pour instaurer un état de droit, un état de droit en route. Pour national, lobby ezalaki bino
nde bayo penza bolobaka ezosimba te lelo mpe ndenge ekomi boye ntango mpe ekosalema soki mpe esami malamu te bayo mpe bakotelemela bino mpe koloba te national diction alobaka boye ti tala lelo oyo tokomi boye mpo babilili oyo tokobomba yango national kasi yango nalobi ke bopesi peuple apesi biso mosala te apesi biso mosala bazela résultat ezala malamu to te mais na biso déjà ye d'avance ke résultat ezala malamu mpo tokosala mosala mpo tovanda na pouvoir seko na seko tokovanda yango na dictature te mais peuple congolais ye moko akoba te bovanda na bino boumela boumela ye lisusu national apparemment kota ya mpenza ndenge tobanda ye kotala deux chefs de l'état azobima na oyo azokota nde bazalaki kosola apparemment baza bato mo basola na bango banda kala non oyebi président Félix aza moto moko ayebi kovanda na bato Kabila mpe azalaki moto moko na mayele ebele azalaki na mayele ebele mais alingaki kobimisa yango avant te kolakisa bato te mais aye kosurprendre le monde entier. Vous comprenez? C'est-à-dire atali alobi non totya intérêt ya mboka liboso bayego na biso totya yango pembeni totala mboka ekende liboso asali part na ye sikoyo olingaki ndenge bavandaki wana oyo akangi elongo mpe oyo akangi elongi non il faut tolakisa na bolingo tose réconcilier mpo sans réconciliation moyen changement ekota eza te toboyebaka mabarando ocomprendre tala même président Félix ake mosika na kobenga falu soldat du peuple oza comprendre malgré toujours réponse à bato moko boye bakomi kopesa biso leçon oyo type oyo ya munene azalaki nani oyo ya munene type oyo ya munene azalaki conseiller spécial ya Kabila en matière de sécurité Lumbi akomi kopesa biso leçon lelo ya démocratie vraiment à apprendre que cette terre il n'est pas une référence dans ces pays. Lumbi n'est pas une référence à ce pays. Bazaïba n'est pas une référence dans ce pays. Bangona MLC tout. Ces gens-là ne sont pas des références dans ce pays. Wana Zoloba Mbemba a candidat 2006. 2005-2006 Makambo Alobaka. Aza référence dans Mboko. Katumbi n'est pas une référence à ce pays. Bazan les gens qui pensent qu'il y a démocratie au bonabo non. Vous comprenez? Bavana nye sika bazali. Batale sika tokomi mboka. Même Bazara le pouvoir, est-ce qu'il dépasse dans le pouvoir? Mais tous ces gens-là qui parlent aujourd'hui, qui parlent de n'importe quoi, ce sont des gens qui gèrent Mboka Oyo, ce sont des gens qui ont Mboka Oyo. Lumbi a Kangamunokonaye à apprendre à cette heure. Il n'a pas une leçon à nous donner. Il n'a pas de leçon à nous donner. Question. Nalandaka, nani policier moko na vidéo na Katanga. Sengu bafaulu akitana Katanga oyo mwando azoya po akekote pa kiungo bazopekisa ye policier alobaka nini alobaka ke bino bozaka na pouvoir boza kosala makambo sikoyo lelo ntango ekomi kozongela ozoloba ocomprendre lumbi aprendre kosetere Mbemba aprendre kosetere baza na leson kopesa biso na mboka oyo te ocomprendre eloko biso na mboka oyo tanke baboma bato bakanga bato basali de n'importe quoi bayiba na mboka oyo. Alors on n'est pas là, tokolakisa bango musala, tokolakisa bango respect à droit de l'homme, tokolakisa bango vraie démocratie na mboka oyo. Vous comprenez? C'est-à-dire alors on bangue les athées, peuple congolais azala kimia na 100 jours bakomona bilembo. Pour toujours na kati ya kusala musala, tala depuis 5 heures na debout. Vous comprenez? Depuis 5 heures na debout. Na kati ya kusala musala. C'est-à-dire malgré na joue poste mais tozo bunda déjà pour makambo evanda pour tozo besoin d'un résultat au peuple congolais se prendre. Mais batwana ba mesana na opposition. Vous comprenez? Hein? Bakanisa que Genève va être Kinshasa. Est-ce que la connaît? National Dickson, merci beaucoup pour la précision. Alors tozo c'est la 100 jours ndengola ki biso te 100 jours. Malgré que leur moto, mon aba vidéo, mon ba message mo circuler en réseaux sociaux kolobate. Depuis ma solo banda na nous ba monate que chef de l'état moko akoko ema na ebonga na ye kasi bamoni ka bamoni ata chef de l'état mboka moko boete oto mona lokola président français président boy baranze le roi Donald Trump aroya boy.
Mais écoute, tant que Donald Trump a prêté serment, tant que Obama a prêté serment, il y a un chef de l'État qui n'a pas de hein? Prestation de serment, c'est un Congolais, il y a des étrangers. Ils étaient invités, invitation de convocation, c'est bon. Quand même, peut-être l'agenda n'a coïncidé. Dans le programme, il y a prestation de serment, il y a Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que, à un président, il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, il y a des Congolais. À président Congolais, il fallait prêter serment devant les Congolais. À jurer devant les Congolais, mais il y a la Constitution. Mais il y a le chef d'État africain. Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire que la prestation de serment était plus congolaise qu'étrangère. On a un faux débat. National, merci beaucoup. Tokomi na suka soki ezali na message o esengeli na yo opesa na bayi diaspora o bazolanda biso surtout bayo pe ba olanda biso awa na ville province ya Kinshasa. Te na ko sera na bandeko na biso nyonso bawo basala poto bawo batanga ba mwa mayele baya to ko ba contribuer na reconstruction mboka na bango. Bakenda poto to za ko solana bango banda kala balemba na bango poto. Hein, siko tala lelo opposant il y a malonga à jouer pouvoir. Mais bayet, to sangana to tombola mboka na biso Congo po balobaka musapi moko et le rota facilité. To sangana to sa iliboke na bolingo nyonso ndenge président ye moko alobi aba le tribalisme, aba la haine, aba ça c'est makambo so mabe wana. Et que ne pembeni na bu moko to sa liboke to tombola ekolo na biso. Nde eloko biso so ko zela. Un message fort, il y a président, il y a Mboka Mwana Mayele, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwana Mayele, Azam Moutou, il y a gardé une position avec ou sans. Même les autres prestations de serment avec ou sans. Mais prêter serment avec ou sans. Échanger. Avec ou sans machine à voter, tu as gagné l'élection. Mais avec ou sans les présidents africains, Congo est développé. Vous comprenez? Avec ou sans les présidents africains à prêter serment, Congo qui est liboso. Avec ou sans la Mouka, gouvernement qui Salema. Avec ou sans Lumbi, l'homme qui ne peut pas nous donner des leçons, à comment le gouvernement Kobima. Vous comprenez? Tout bang la moutouté, tout ce qui est liboso, pour pas les gens là, pour pas qu'ils votent avec, ne votez pas, ne touchez pas. Bango tala batana bazo se contredire dans la campagne. O bosi ma machine wana te. Bozo papier na bic. Lelo kaka bato wana yo kali soko ba komina pouvoir lelo. Ba ozala constant. Ba ozala constant te. O ba comme oh non place de 5 ba to bandela. On comprend c'est bato na campagne ma baluka ile ki trop. Et la gestion. Mais to ko forward. Il faut rester constant le col Félix Tshisekedi aloba ki avant ou sans Tokei, Tokomipe. Vous comprenez? Alors, tout un moment de distraction, tout un moment Moussala, peuple congolais s'attend à Minene. C'est-à-dire, on va relever ce défi-là. Vous comprenez? Le peuple congolais s'est retrouvé, Tokei ne peut pas le recevoir comme on a Congo et qu'on a un miroir et Afrique. Congo, vous avez on est confiant avec notre président, confiant à ses alliés, Toyebi Kazamouana Mayele. On va le bac et nous attendons. On a sans diplôme. À une expérience, mais pas là, tu vas parler beaucoup faté. Beaucoup faté, pas là, bon. Pour des émissions que pouvoir congolais, qu'on le Félix, ou Mélana Yomel, tellement qu'il est démocrate, et qu'on tire la IDPS. Donc on tire la recette de mon tombele, pour peuple congolais, on est bilingue, peuple congolais, on a 6 fois par jour. Il y a mon roi, l'ennemi Golia. Peuple congolais, on a 6 fois par jour à l'ennemi Golia. Félix, on me tire comme président. Après Félix Kabound, après Kabound, Kabouya, après Kabouya Ngayi. Ngayi. Bon, surtout mon colonga n'a pas pouvoir, n'a pas président. Oh, nous sommes autoroute comme à 12e niveau. Bilingue, pour Félix Akoti, on a 2e niveau. Kabound a Matisi Yango. Kabouya a Matisi, Ngalexon, 12e. Vous comprenez? Bon, mais ça n'a pas de autoroute comme ça. Bakotamula na siko lumbi tala na tiki katumbi
na bango bavanda na bango basi balali biso toke déjà liboso peuple congolais akosepela akosepela et puis nazosepela bandeko mosusu ya diaspora baza kofinga biso na moni bakomi kochange bango moko bacomprendre tokokontinue kaka boye te tokokontinue kaka boye te biso so alake lele oyo aza wana mwana mboka alake lele moko kuta komela biliso nazoya kende malgré biloko naza koloba wana ezali kaka tala kaka mais azaka mwana mboka tokomi kaka alake lele c'est-à-dire bilenge ya faci balobi oyebi bato komprenaki te ntango babeta lisolo ya faci vite tala libu na nga ese bande osala na bande osala te tala santé na nga c'est-à-dire faci vite esali mosala na campagne awa ti toganye c'est-à-dire faci vitamine wana je vous dis tala ta yomde mata mekomi so faci vite c'est-à-dire bela faci vite oyeka bilenge lisolo faci vite ekosala c'est-à-dire esali mosala to travail nanu te mais faci vite ezorenye na façon moko akosala te ka vitamine wana ya moke faci vite lelo baœuvre toloba mingi te bana po toboya tosangana mpo boyebi ke kote toza bato mabaluka te toza bato boconstant toprometaki tolitaki mpo na bino mpe bolitaki tozaki elongo mboko eza mboka na biso moko tokende yango ntina suka développement ya malonga eza contribution na yo contribution mpe na ngai tosangana totombola ekolo. Merci beaucoup National Dixon, merci pour nandengo ndimi invitation à biso. Merci naba ike bayo bozaki belé à kolande émission à biso l'invité à mokolo ya lelo. Bonana abino nyonso et merci à mon boss papa Riki di Bendi balobi triple fois brosse motema il y a la pomme verte maman Gouli et merci aussi na yemoko asso matadi l'Argentin l'homme aux barbes blanches. Merci à vous et merci à tout le monde. Bino Bayo Bozake Belé, Yakolanda Biso, Cécile Osango, merci à la confiance du chef Serge Katembo, Mireille Osango, Tété Osango et pourquoi pas aussi champion à Magouche Osango, Ipon sec et indiscutable. Merci et joyeuse fête. Yabonana parce que Tozali. Kokoba, Bozali Bele Bino Bayo Bolingara Tatiana et merci également celui qu'on appelle l'ADG Bambou Mavambu Golf One Security. Awa Tozali en direct, il y a siège, il y a UDPS. Donc, Esika Otozwa Kipo Nabino, Mwanamboka National Dixon. Merci à Bébé Faïla, merci à Jolie Mayala, moi si Makasi, moi si Mobali, merci à Nicole Batafé, merci à toi Ben Kayembe, merci aussi à l'honorable Serge Kayembe, moi j'invite ensemble avec Baraka Télévision, Naba technicien, nous soit télévision, Baraka Télévision, je vous aime beaucoup. Ceux qui nous aiment à Zongité, retrouvez-moi, Tatiana Osang au câble mère de la presse congolaise, prochainement, car on a ma solo, il y a politique, Nenge Argentin, le baïko bougete, os au sang les patrons. Allez, ciao.